tu es salé pas pour à travers mon cousin botan on a qui chenga indenga zalaki so na zaki gentil te na lingaki na lobate na benga bato ya nga pa zula inda sadi na zabon nga na zabon au salam na sala on a misa bato ba image ya elite na misa bato na senga ba ya ba bimisa ba ko bimisa nazobenga Matika Songo azali parmi ba journaliste au bazo kende na regarde bon mon frère. Ouais, calme mon frère. Déjà, on prépare le Maroc. Au visa. Hein? Au visa. On a passeport, on a déjà. Moi, Mokonzi a mon Karine Mokonzi. Karine Mokonzi a mon. On a bimé mon pembe ma jama la vraie Mokonzi. Karine Mokonzi te Mokonzi. On a à Komboti. C'est quand t'as Karine Mokonzi. On a tangiti. La problème Karine. La vraie Mokonzi. Oh, moi na. Karine. La fois mon conduit au papa botin à batin avec la famille à moins de Zaraïe. Ok. Yona. En tout cas, ce bon beau c'est l'insert. Viens. La fois mon conduit. Elle est là. Moi la papa mon conduit. Moi. Il y a vraiment l'équipe Karine Mokonzi. Oh ambi la vraiment. Il y a l'équipe Karine Mokonzi. Oui. Ndeko leki gi mon conduit. Matika Songo. Leki gi. Leki. Luka problème. Luka problème quoi. Nini. O Luka gani. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro. Koinda Mabe était Masole Bandi, Balobi le 1er juillet. Groupe Nabino Africana, nous préparé mon bangé na concert. Bana Paris, Bana Lyon, Bana Léman, Bana Dinard, Bana Bretagne, Bana Nantes, Bana Bordeaux, Filongo à Moussika na Lyon, Balobeza ko yinda le 1er juillet. Sokyo Zangi Mawatro. À partir de 20h jusqu'à 0h. Taraso Moudela Lobi. Boto na adresse ezawapi. Na libulu ya métro ya Clémenceau na Rennes. Limika na libulu ya Clémenceau wana na métro. Betika na mopanzi na gauche na yo omona salle mo ya mairie eza wana mairie ya quartier quoi. Conseil eza wana passe ba fête tout ça na Rennes. Conseil eza wana. Olia ofele, komela ofele, ziki pe ya ofele. Balobi ko yinda mabe tout na ngasko eza nini. Balobi toujours ma déculture, to sanksi déculture congolais ya Brassa na congolais Kinshasa. Ya Congo Kinshasa na Congo ya Brazzaville. Et bana na surprise. Pour maman na star kota Brassa pa osala. Maman na star pe akota Kinshasa pe ba osala. Iko yinda ba big groupe na bino africain na ndenge zala ya Pierre Dorta Matali les boss. Tracy Belenga Pro masala ngai premier chi était en mode. Soso pembe pe en moyo. Groupe Africana. Attendez que mon bail n'a qui maillot. Mawa. Bébé Bercy. Bonsoir, vous êtes connecté sur le site numéro 1 à l'internet Elenga Congo avec votre humble serviteur Sam Kaza de le nécessaire. Sam Kaza du chroniqueur sans polémique. Merci Nabino parce que vous continuez à s'abonner et belé le site numéro 1 l'équipe à site internet. Nga mona musala na bino nazaka pona kotambola kokendaka partout mutu parti prité chroniqueur ya passeport rouge bobenga mingi pona luka brigade pona kobeta lisusu ma masolo lisusu bolingaki bo remona lisusu pour te continuer to beta ba masolo important oyo bokomele nga pe ba na WhatsApp ba message na bino alors nako umelate. Nous continuons à nous remercier pour soutenir. Donc, Nicole Zainavama, Sandra Nzana, une Canadienne de plus au Congo, de mon Canada. Napesi Ndekonangai, Brigade Mbote. Bonsoir, Brigade. Oui, bonsoir, mon frère. En tout cas, c'est pour la deuxième fois que Yambao na site numéro 1 l'équipe site ya Congo et Linga Congo parce que ba fanatique na yo balinga ko makasi balobi to luka lisusu. Non, le santé ça va par la grâce de Dieu. Et nous avons bien, nous avons mis en Zambie, nous avons toujours travaillé toujours pour nous Makambo, toujours préparer l'événement pour nous et c'est le que l'actualité, mais toujours qui est Maroc quoi, c'est ça. Les gens qui ont la répétition, brigade, babandero les amis étaient à répéter à la place, mais na kuti batu et belé bazo soutenir yo. Eux tu vas te lenga makasi. Ouais, bah tu vas aller mon coup de travail, tu as une banderole, tu sais, semaine prochaine, tu vas aller comme ça, n'dengue vraiment zalaka. Na yaki, mon tout dérange, qui m'a manqué, bandana, ça fait 3 semaines, 1 mois,
télé apamba na lekite bato bayebite so na zap to na zap nde yango moni ngai na bengisi bino bato Kongo elengi et poto solo ndenge ko sengela nde yango to solo la quoi avec le temps semaine prochaine de kozonga o mona yeko to za awa za bangoti répétition za nango to sto message déjà na makambo ndenge ya la gloire grave ya wana ti mingi to ça nde musala ya malamu et c'est bon c'est ça. En tout cas, brigade Elenga Congo est site moko sans polémique. Pour bakonike bakomi pe mingi, bakomi kopona bazala à côté moko ba fulaka bato moko mais biso awa toi sans parti pris. Donc ça musano bien tozo ya to sala makambo. Brigade il faut qu'il normalement voyage dans des maman voyage à Maroc. Toujours préparer voyage à Maroc au photo longue awa dans le concert qu'on les 30 dans les 31. Dans les premiers je crois. En gros, tu es au Maroc. Déjà, il faut tout quitter déjà avant. Les préparatifs, on toujours travailler, toujours sur la communauté. Comment communauté entre na producteur et na mission toujours travailler toujours ensemble. Poto, même la bango fruit a bien, spectacle mogo a bien, bat c'est pela nango. Tout démontrer des qu'on sont capables à auto ça la tout transmettre en autre panabango. Tu peux savoir kimia ba ope azwi chance ya komona biso likolo la scène bamona ndenge tobetaka na scène ndenge tozalaka na sio yo moko awa eza deuxième fois na yo omoni quand même ndenge tozoprécier ndenge toprestaka pardon ndenge toprestaka omoni ndenge topreste mpona ngai sentiment nayebi kata ya mingi te ya 40% yoyoki susi na biso mpe photo transmettre il y a 100%. et puis bandeko na biso merci beaucoup de transmettre on pas bandeko na biso au bazan na pays Maghreb kuna au bazan na Nigeria au bazan na Maroc au bazan na Tunisie au bazan na juste tous les pays dans la pembeni pays maghrébien tout transmettre bango quand même moi communauté congolais ndenge nini basala musana bango pour communauté on a pu comprendre que ah non artiste congolais ba do travailler ba osala musala o sengeli ba ko sala ndenge pe na bengisi ba congolais na biso ya Kinshasa o baza kuna na ba nigérien na ba congolais angambu ba sénégalais na bengisi pe ba guinéen ba ya eza moi pour na biso zali eza lokola moko doit fête indépendance mboka na biso Congo ndé ngana préféré to que to fêter na bango elongo quoi c'est ça. Alors brigade Koka moi chaque année sur Tomika ba le 30 juin ndé yo voyage ga ba contre ya ka pour que musique na éviter au banga le 30 juin par rapport à koyembela ba chanson les patriotique donc et tombaka ba juin aux a jamais na kin brigade. Bon ça eza peut-être chance mon akuta na monde na zo quand même ba chance wana à part wana eza na lourd mo eza na kati et ça que moment wana même sur moi deux fois au ndé salami qui na quand même moi libanda à part wana lourd ben grave eza et vous qui n'a combien de musiciens à peu près? Normalement si on a bien azomé mon artiste na tout on est faut na kosi mais il faut quand même moi ndambo o na okoka na okendenga moti na même quand même ndambo o na okena bango ata 5 bazaka rebelle ata 6 ezaka bon ata 7 c'est bon aux importer ça yango brigade na ko sali crime boy ozobwaka ozolobaka non bato balongwa na ba orchestre osali bango cri yango qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe au sala cri maka pour na bato balongwa na ba orchestre? Ça juste conseil na ba petit frère na biso na ba frère na biso na ba master na ba yaya oyo bazana bezo bazana molimo lelo baye bazwa nyonso ka lelo te biso lelo poto zwa lelo ça fait 17 ans et souci wana ba artiste bazana ba talent makasi ezo senga faut ba encadrer bango nanu mais belé baza apprécier ça peut m'abêter mais na hôtel ça bango parce que ça est normal te minimum ma bende zo réunir kat na bango na hôtel milango eza na ndenge ya mabete ça juste le conseil quoi. Alors brigade question moko bato ba benga de partout bato nanga pourquoi ba créer nyonso bêtise ezanga kate lidosu to na lidosu to kozonga na lidosu position na sosa oliki bien yoka céder on a bien après zongo tout nanga so question à lidosu vandele yango crime zo beta donc bazo au moins que non yoka lidosu ngo yoka susu nzembo wana so bien pour zongo tout nanga conseil question na répondre so bien na epi koza maele makasi bato pe balanda biso pe maele makasi mais tango zo bwaka on peut explication pe bato va comprendre mais tu comprends pas ndenge mususu et puis bizarrement pe ba crime nyonso wana et si maka na yo comprendre que
et le baveux na biso Koffi Olomide congolais et biko kanisela kaka moninga na mabende c'est bon. La Pessimbote na Nicole Zaina Mvoma la force tranquille. La Pessimbote na Bernadette Masengo. Ali Jabir Bogar Moroboye. Merci beaucoup na Alpha Chikonda. Nicole Mutambai na Italie. Sandra Nzana. Hein? La Canadienne na Pessimbote. Puis na Pessimbote na Karine Mbouye. Oui, brigade. Zaki na on va crier. Ngai pona ngai eloba Koffi Olomide lobi abi congolais biko kanisela ka moninga na congolais mutema mabi apesa kili sese mo lobi moto mo akutana kina nzambe congolais mo akutana kina nzambe ebisi lobi senga ngai eloko noso ko senga ngai na kopesa mibale na moninga na yo obuzana ye mais congolais préféraki baboma elisi mo po moninga na baboma ye misu mibale sadi ndengo lobi na ngai bakri tout na boire bino bozana ndenge borezo na rango mutata mieux placé à se faire expliquer bino zanga eza bino te ndenge bokanisa ah brigade inde na koloba na bino oyo nga na lobby na ndimite soki eloko eza na bêtise soki insanité eza na kati censure na biso communauté censure na biso bakotika ngo eleka bongo d'abord moi je suis père de 3 enfants naza na bana mwana nga liboso aza na 14 ans mana mwana mokolo oh 14 ans na rolinga na bango sika moko shenga na rolinga te naloba makambo eza propre na télé to langa bouche na ngezo bimisa maloba moza malamu te pour même bana classe ya mwana nga ba retourner mais papa na bino loba makambo pour na nini éducation ni nazo pesa na bana wana eza bongo te ndenge bokanisaka landa pena yoka bien zonga tu nga likambo eza boy na zonga sulu na nzela no za maele makasi kumuni exa kovanda trop dona papa na yo Koffi Olomide na wera son donc ozwa maele ya wera ozwa maele Koffi donc oyebi ningo kima mais en tout cas bato voilà nda biso babiki non toi na raison tout mona to na remarqué absence remarquable ya frère na yo wazaki pa Koffi Mukusambwa oui siko na besoin sur la makambo wana ti balobi azongi sur quartier là siko pena na za mieux placé te olobango mais na aussi ngo ko chombo te OK ba na ndenga système mais na oloba omona imiso to ça no jeudi na oloba parce qu'on a expliqué le mot na za mieux placé ngamo je suis brigade peut-être pour checker na liste voyage à Maroc te amoni suis ça les passe pour à travailler Mukusambwa tango yaki shenga ndenga zalaki so na zaki gentil te na lingaki na loba te na benga bato ya nga po bazwela endako sadi na za bon ngana za bon osala mais na sala on a mis bato ba image ya elite na miso bato na senga ba ya ba bimisa ba ko bimisa na sali pe na go sala c'est tout. Alors na autre question moko très important le temps yo ozota téléphone on pesa mbote na bato ba soutenir ngai na pesa mbote na Nikisido na Bruxelles na pesi mbote na pesi mbote na mutumoko na France on a linga makasi masa na ngai Eric Poilala hein Nathalie na Italie kuna donc mutambai koloba caméra na États-Unis na moni bonheur meilleur Nicolas le caméraman to pesi mbote merci beaucoup na elle-même la force tranquille hein Lidali Marose moi si a Pembe moi si a charisme to pesi mbote et na métro bar na moni Géry Mbou oh Géry Mbou na pesi mbote pe Alain Bisambo na fiesta en tout cas to pesi mbote merci parce que vous allez parmi bateau yo bazo soutenir émission oyo olanda na musika sans oublier Junior Kalonji Oasis brigade c'est parti journaliste ni nyozoke na bango ozoke ndika yo moko to peut journaliste journaliste ni nyozo mewa les cambo ba tu na moto bolingna memane au sali choix ata ba journaliste 4 ba kene ba représenter to so la on a bureau za na grave to so la ngo mais là déjà journaliste non journaliste mo matika son azolo ba makambo voyage na bisi a combien porte-parole non Tony. Bon, porte-parole, c'est trop dur, mais ceux qui sont le actuel, il y a moins de quand même faux, même gentil à Rolobango. Est-ce que ceux qui sont là, ils sont Makambo, Ndenge, Zapina Bongo, bon, ce porte-parole, c'est pas ça. C'est juste que les a logos en actualité, bah tu vas y aller au Maroc, et à l'ubi qui est dans l'eau, quand même les logos vrai. Il y a encore ces ans là, tu es dans Rolobango, mais il faut empêcher péter pour toi même les logos en musique.
Merci beaucoup. Et bah toi là au producteur au Maroc on a contact na bango ezaki nini et ezaka pour na concert ya Maroc to bo continuer ba continuer makambo belé to continuer parce que pauvre musique to kuta na avant le 7 auto ça l'album na obenga ngona combo ya 100% générique et semaine auto donc sa publicité sérieusement na télé et na niveau ya net il y a album tout va bien et na générique na surtout misaki o ya nouvelle formule na générique mon bonus na ngo ya avait beaucoup l'ancien oignon tout kumbela makambo pepele ndenge za la carte toujours chanson avait beaucoup les années n'a pas dévoilé ba plan mais vous a décidé j'ai même bien nazo fierté anniversaire naie dans des jours vous a un mot et on va prendre papa chéri ouais bah joyeux anniversaire na vie na biso papa chéri motopamba pirvier na sirvier nantayoka moi morceau vocaux na emoko na embango pe na kata album nanga clip na ngoko bandole kakala mingi te pour nanga c'est un cadeau ya ko mortaliser bato basali babilembo makambo ya malamu na kata mboka to reconnaître bango tant que bazana nous vivants et bah joyeux anniversaire na de bonnes choses nzamba baxela 50 ans d'âge ouais. Ah vieux obligé ah ça est déjà demi-siècle hein 50 13 ou 50 kitoko vieux nzamba baxela sous kitoko et c'est ngongo wana. C'est ça. À quand featuring na musicien Oyo Lingi kala mingi te je suis un annual voilà zo mona na musicien na dévoilé on a ba secret na bombinante ba secret ba misanga na bongo te. Alors merci beaucoup brigade Sabati na ozo tamingité parce que aussi vraiment ko répéter tout les maintenant nous pour te développer moi c'est pays ça non bato balinga ko makasi ba sentir nuance moko o mekana ko saka bango bayo ka souvent na kimakangama na wengaye bokanisaka koteka ndembie ba longwa vraiment na wenge bokanisaka koteka makayabu yuda se kutu wateka kama mwana wa nzambe nzambe aboyaka ete likolo emona mabele tala miso etala brigade zonga nanu 1 minute 100% générique na éviter ozo ba créignos au boaka na quartier latin au boaka et pas na makambo nazo sangisa ndenge nazo ratin ko beta na quartier latin ndenge nazo temps ko beta na maison mère na sangisi yango na sali di nouveau naza pressé na ngote za na ba style belé et vraiment na ba style belé ba style ba ivoirien za na quartier ya ba anglais ya ba nani na ok na on na ndenge mo sala tout simba alors tout parce que mélange au moins ce crime be ko kana wana simekoli te la sika ngai crime se ko kana wana iba mosi ya muninga izaka ngai crime ko kana lola lembuta mutu filibele katuki mangu na poche mwana mosala ko benga petit momi vous comprenez izaka ah bri côté moi libele na sizale oh ya bébé et côté wana vous comprenez ba style na ngaka après na yoko même ce qu'on a style il y a edenda to longo na ce qu'on a edenda to kena ngona banzela moko boy en tout cas c'est pourquoi ils jouent marquant to kala mingité alors si c'est moi comme Mikolo yo so musique disque intil kutu au boaka donc au boaka pona au TKCD ils ont un système YouTube au tché batu balandi donc ozo mona onde yo o sa onde pona discussion pour batu azon non batu bazala wana makambo to solana producteur total ndenge ni toko médiatiser makambo ko senga biso bino bato bozana média boy bandeni bo sunga biso muke mais d'ici ya oza aba le 7 vient en pauvre ozo to solo to ba makambo to chango table to bandeni to ko évoluer ndeni makambo ko zala mais bozande de cité bo c'est vraiment makasi vraiment pour nous remercier bato balingaka na lingi bango mingi baze belé bato ko ba stone kwa vita boze belé ba Jobur Mbala ba Jacques Chikia de Lima Vango ba stone kwa vita ba Otis Kano ba Shada Gabriel Shada ya boss Bosenge et na ko jamais ko bossa na ba Billy Mondo et sans oublier Berlette Nimangondo Trésor Nimangondo et sans oublier yena benga Lumière à Lyon ba salutation Sikazali et na ko bossa na jamais stone ya lo batro ya te ba masa tuna lingi bango tro ba gindi batu lokola batu lokola ba benga bango lo ba basi lingi batu lokola ba nana lutola batu lokola ba sera so ba Claudine King ba Gloire Sébastien batu lokola ba Berlette ni mangondo na lingi bango tro ba oza décider
Dimitri Lopez kitoko trop na Maroc tozoya et vous kitoko trop. Merci vraiment. En tout cas, monsieur Brigade, miroir de Banda là dans Maroc kitoko. En tout cas, merci beaucoup vraiment fanatique nous donc au Bolinganga Sam Kaza de le nécessaire moi Moussa Nabino. En tout cas, merci Nabino parce que vous avez belé. Nazobenga Matika Songo azali parmi les journalistes au bazo kende na brigade. Bonne nuit mon frère. Ouais, calme mon frère. Déjà, on peut pas le Maroc. Au visa. Hein? Au visa déjà. On a passeport, on a déjà. Non, on a passeport. Est-ce qu'il y a un visa déjà? Naratagi visa Angola parce que passeport est en retard. Mais c'est qu'au Maroc, on a déjà. Sans obéta mbanga pour la brigade, koloba na internet na émission. Il y a apécho combien? Apécho combien? Brigade apécho combien? Non, sur Landi lelo. Journaliste, parce que nous sommes journaliste, nous sommes animateur culturel, parce que je fais 3 ans à l'INA. Na banda na 2008 na 6 na 2010. Donc na tanga na ina ba mukenge shai tutu batang sanga. Cela veut dire tanga na lobelara 10 ans makambo na sala. Ce que c'est le lobby ka brigade. Et puis sur le bossan de la forêt. Pour le lion a commis numéro 1 à Ouera. Ça veut dire Ouera lobby nanga. Na sala 6 personnes. Il y a internet où bon ça la promotion à 7 jours de la semaine. Ce qu'on a dépendre nango. Ato kewa puis ato salinine. Ngam na sala. Donc cela veut dire que brigade Sarbati Tchanobo. Ndia sawana. Sarba zanga ngana ye. Alors programme est en programme est en Maroc to bêta ça un mois en Maroc et puis il y a Marambo les cas na ke Maroc na zongi na ngai après Maroc na bêta Grèce na côté à Paris pour nga na Kenzela maïté na visa ils allaient à Paris naïf ça yo ne t'inquiète pas émission parce qu'il faut qu'il n'y ait pas émission mais asuka na yamba au site numéro 1 de l'internet Linga Congo. Total à passeport on a yo bateau ba tala biso tout le monde a visa on a France visa na Grèce donc visa tout parce que biso to ko s'arrêter. Tracy Mbelenga Pro. On l'accepte passeport. Tracy Mbelenga Pro tant on a ya internet. Je suis le numéro 1 internet. Rien passeport. Total. Pas de problème. Non rien non. Donc merci na bandérone sur tala biso merci na bijou tu swaka. Tu swaka ba bijou poupée Barbie. Ça veut dire que c'est Matika Songomoni. Merci na bandérone, merci na madame pour respecter les mariés. C'était là Kassongo, la patronne, la vraie, la baronne. Et puis merci na bandérone so. Bazana Koudei, Pichopacha Sotali Konko, et Mebidosha. Basé Belé, Totikio, ton côté prochaine. Yasmine Mokonzi, la vraie Mokonzi. Yeah. Moi, Mokonzi a Karine Mokonzi. Karine Mokonzi a Mokonzi. La vraie Mokonzi. Karine Mokonzi, t'es Mokonzi. Non, t'es un combat. T'es un Karine Mokonzi. Non, t'es un git. La problème de Karine Mokonzi. T'es la vraie Mokonzi. Oh, moi, Karine. T'es la vraie Mokonzi au papa Botan à Batin, avec la famille à moins de Zaraye. Eh. Yona. En tout cas, ce bon c'est l'insert. Viens. La vraie Mokonzi, elle est là. Moi, la papa Mokonzi, il y a vraiment les Karine Mokonzi. Oh, Mbila, vraiment. Il y a les Karine Mokonzi. Ndeko, leke gi Mokonzi. Matika Songo. Leke gi Mokonzi. Luka appelé nini? O Luka kanini? Vraiment. O Luka kanini? Merci beaucoup Matika Songo confrère. Merci beaucoup à Bijou Tiswaka. Moi ça Pembe. Moi ça charisme. C'est la taille qui trouble les hommes. Bijou Tiswaka. Oh Tiswaka Bijou. Tiswaka. Merci beaucoup à Nicole Zaïna voix à la force tranquille. Guéguez. Merci beaucoup à Wilson, le roi de la forêt où on peut préparer 7 jours de la semaine. Aux États-Unis, na ba musiciens sur Sankara Tikali. N'habitez pourquoi na Royambaye, Torobé tapé les solos, tu vas pourquoi Tikali. Joyeux anniversaire à papa chéri Motopamba, Jibem Piana, oiseau fêté, à tout ça la concert à Kitoko. En tout cas, joyeux anniversaire
na leader ya Pembe, leader ya catalogue, leader ya Yojama Moto na koyamba ope na émission oyo to beta masolo. En tout cas, merci beaucoup à Bikinton Kalonji. Nous sala kitoko, hein, vraiment to sentir la course et l'idée la course, donc bon retour au pays. Hein, clip on a kitoko, en tout cas to sala promotion, to zawana pour na bino tout. Depuis que Pomba, en tout cas, Mbote non, qui pose aucun Angola, donc dans Yamba Ope, na tranche. Alors merci beaucoup à Tracy Mbelenga, Tracy Mbelenga pour monter Maya Glody Diasuka. Merci et à la prochaine. Glody Diasuka, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga pro.